bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema a plastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema pumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire. Plus de 32 ans au service de la nation. La journal du peuple pour le peuple. Le journal la biso ya mokola lelo mercredi 18 décembre 2024 na présidence pour Nakotel Sabino Ndongo, chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo a lancé officiellement vol inaugural mardi 17 décembre ya compagnie nationale Air Congo pour na Kinshasa Goma ezalaki na aéroport international Yanjili Bolanda. Mokolo ya mardi 17 décembre na aéroport international Yanjili Félix Tshisekedi a lancé officiellement vol inaugural ya compagnie nationale Yasika Air Congo et botami na entreprise conjointe RDC 51% ya ba action na 49% pour na Ethiopie Airlines. Pour la phase ya lancement na yango Air Congo ezali na ba avion mibale Boeing 737-800 pour na servir ba ville congolaise Lubumbashi, Goma, Kisangani, Kolwezi, Kalemi na Lubumbashi, Kalemi na Mbujimai. Na maloba na ye na milulu oyo vice-premier ministre ya transport Jean-Pierre Bemba a annoncé que Air Congo eko renforcer flotte na yango na ba Boeing 737-804 misusu na moins d'un an pe ba avion mibale mususu ya taya boye na mbula mibale oyo ekolanda na ngambo na yango équipe ya gestion ya Air Congo endimi ete entreprise conjointe oyo présenté ba avantage ebele surtout organisation ya ba vol interne régulier, sécurisé et ponctuel, formation ya ba personnel navigant, discipline en gestion et implémentation, ya bonne pratique, amélioration ya ba installation aéroportuaire, locaux la paix, organisation ya ba vol interprovince ya cargo, président directeur général ya Ethiopie Airlines, Nangambo na ye, akitisa ki chef de l'État motema ete société na ye emipesi mobimba na collaboration oyo, alobaki boye, boyo kani ya ndenge wana na Togo pe Malawi epesi résultat ya avancement pe ezali kopesa maboko na industrie aéronautique Afrika ndenge PDG atalisi. Nangambo na pe premier ministre Judith Suminwa Tuluka a participé ki na vol inaugural ya compagnie nationale Congo Airways ezalaki na aéroport international ya Njili na présence ya chef de l'État Nathalie Kayila héritier Mapindemi. Journée le 17 décembre 4 et côté qu'à la gravée dans l'histoire de la République démocratique du Congo, dans l'aéroport international Yanjili na Kinshasa, vol inaugural, la compagnie aérienne nationale Air Congo de Kinshasa Goma,
yango emakaki Jean Lomoko important na présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ya premier ministre Judith Suminwa Tuluka ba personnalité ya ndenge na ndenge bayaki pona kotala projet oyo ekomi na suka boye Ethiopian Airlines yango nde ezali ko incarner esprit ya panafricanisme oyo ezali défendu epai ya gouvernement Suminwa partenariat stratégique public-privé oyo entre RDC na Ethiopian Airlines l'État congolais azali ko détenir 51% ya ba part pe 49% pour la partie éthiopienne oyo ezali ko représenter tournant moko ya makasi na cadre ya collaboration économique africaine na majorité ya ba partenariat oyo est tourné vers Occident. Accord oyo ezali kotalisa litomba pe potentiel ya ba relation sud-sud yango ezali bongo kotalisa engagement panafricanisme ndenge personnalité moko alansaki na assistance amélioration ya transport aérien eza na cadre ya programme d'action ya gouvernement Suminwa oyo ezali ko viser connectivité moko ya makasi na territoire mobimba axe stratégique 3 yango ezali pona ko améliorer accès na ba service ya transport pe kotalisa mobilité ya bato elongo na biloko na bango renaissance ya Air Congo ezali concrétisation ya volonté ya gouvernement Suminwa pona Congo moko oyo ezali interconnecté pe dynamique implication moko ya makasi ya madame premier ministre chef ya gouvernement vice premier ministre pe ministre ya transport voie de communication pe désenclavement ministre d'état ya budget ministre ya finance pe ba membre misusu ya gouvernement oyo bazali impliqué na processus oyo alobi ezalaki eloko moko ya litomba ndenge ministre d'état pe ministre ya portefeuille Jean-Lucien Boussa atalisi boye Air Congo ezali ko démarrer na flotte moko ya malonga yango ezwi déjà 2 Boeing 737 boye na anticipation ya flotte totale ya 10 appareils na 2 ans oyo ezali ko ya ba acquisition oyo eko permettre ko kolisa réseau ya destination ndenge Jean-Pierre Bemba vice-premier ministre pe ministre ya transport voie de communication pe désenclavement atalisi Air Congo a ko servir pour nambala ya liboso ba opération ya 7 destination ya makasi na RDC projet oyo ezali pour na gestion moko ya malonga pe respect ya ba standards internationaux oyo ezali kotalisa détermination ya RDC à renforcer l'infrastructure économique na ye collaboration elongo na Ethiopian Airlines yango ezali compagnie moko ezali réputée mondialement ezali ko respecter ba normes aéronautiques oyo elobami vol inaugural oyo ezali ko représenter kakate lancement ya nouvelle compagnie aérienne mais ezali pe nouveau secteur aérien ya République démocratique du Congo ndenge ezali kozwa lisungi ya 2 pays partenaires Air Congo azali bongo prête pona komata pe kotalisa modèle ya changement pe ya gestion ya malonga pona continent africain lancement ya Air Congo ezali kotalisa kaka nouvelle compagnie aérienne te mais ezali kotalisa lisusu vision ya avenir pona République démocratique du Congo na scène africaine pe mondiale projet oyo ezali kotalisa elika ya Afrique basangani pe bazali tourner na avenir capable ya kotonga partenariat moko ya malonga oyo ekoumela pona développement ya makasi. Président du Sénat Jean-Michel Sama Lukonde ayambaki mardi 17 décembre na Palais du Peuple délégation ya Union européenne assemblée balobelaki boycott ya Rwanda na processus de paix ya Luanda. Nadine Asona héritier Mapindemi. Président ya Sénat Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ayambaki na audience mokolo ya mardi 17 décembre 2024 na Palais du Peuple na liena ya mosala délégation ya Union européenne bango baye kotalisa kanda na bango suite na boycott ya processus ya Luanda epai ya Rwanda oyo aboyaki tripartite weekend eleki représentant spécial ya Union européenne na région ya Grand Lac Johan Borgistan ye atambosaki délégation epai ya Sama Lukonde Kenge expliquaki ye boyina suka masolo abetike basolaki na Jean-Michel Sama Lukonde Kenge président ya Sénat bango bazali focalisé na déception oyo bazwaki weekend eleki par rapport ya Rwanda ndenge aboyaki koya na table ya négociation selon représentant spécial ya Union africaine alobi bazali ko soutenir processus ya Rwanda boye bango bamonike eza na litomba Union européenne aye bana kosunga
processus oyo batikali engagé na yango. Alobi peuple ya région ya Grand Lac, surtout ya Est ya RDC, oyo bazali konyokwama, bango bazali ko mériter engagement moko sincère ya ba chef nyonso ya gouvernement pe ya ba chef d'état ndenge atalisi. Représentant ya Union européenne alobi azali ko partager na président ya Sénat le fait que Rwanda esengeli alongola ba troupe na ye na Est ya RDC pe atika ko soutenir ba M23. Pe lisusu gouvernement ya RDC esengeli alongola ba FDLR na territoire na ye. Ba deux partis va s'engager pour la volonté moko ya malonga pour na kimia na région ya Grand Lac. Nangambo na yepe président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe yepe ayambaki représentant spécial ya Union européenne na Grand Lac yepe ayaki kopesa position na Union européenne par rapport ya attitude ya Rwanda. Héritier Mapinde mes reportages. Après échec, il y a rendez-vous à Luanda entre République démocratique du Congo et Longona Rwanda dimanche 15 décembre et l'équipe délégation il y a Union européenne Bakamba Makina Joao Borgistan Oyo Azali représentant spécial il y a Union européenne na région ya ba Grand Lac ye ayaki ko beta masolo na président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe mardi du 7 décembre pour na kotalisa engagement ya Union européenne na soutien na yango na processus ya paix retour ya stabilité na région ya Grand Lac na masolo na bango elongo na professeur Vital Kamerhe représentant spécial ya Union européenne na région ya Grand Lac atalisi position ya Union européenne en rapport na rendez-vous manqué ya Luanda. Pour Joao Borgistan, Union européenne azali ko condamné boycott ya processus ya paix ya Luanda et pas ya président rwandais Paul Kagame oyo a respecté grand rendez-vous oyo te na tangu mokili mobimba bazelaki accord de paix durable et zala signé entre Kinshasa na Kigali. Population ya République démocratique du Congo pe ya région ya Grand Lac bazali ko mériter ko vivre na kimia lokola ba congolais mususu et sengela ki ba troupe rwandaise oyo bazwami na mabele ya République démocratique du Congo ba yeba na kolongwa pe lisusu gouvernement rwandais atika ko soutenir ba M23 pour na kimia ezonga na Est ya RDC ndenge Joao Borgistan atalisaki na ngambo na ye numéro 1 ya chambre basse ya parlement professeur Vital Kamerhe alobi azali optimiste ezali kaka partie remise ye azali konote ba effort oyo esengeli eko bana kosalema bisika na bisika pour na processus oyo eko bati na signature ya accord de paix. Une fois de plus président ya Assemblée nationale a alerté drame humanitaire na Est ya RDC na ndenge communauté internationale bazali kotikala indifférente alobi to dépasser barre ya 2 millions de morts na conflit armé na République démocratique du Congo drame humanitaire oyo esengelaki et mobiliser ba effort nyonso na niveau national pe na niveau ya sous-région na niveau africain pe surtout ba pesa lisungi moko ya makasi pona kozongisa kimia oyo ezali eloko moko ya facilité. Président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe asengi na ba peuple congolais ba soutenir ba effort ya makasi ya chef de l'état angolais Joao Lourenço pe ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ndenge bazali koluka kimia na République démocratique du Congo. Bosimba que malgré rendez-vous manqué à Luanda, RDC a gagné ko garder kaka na table ya négociation option na ye oyo azali ko proposer bandakala. Bajeni bataka sirage na ipen ba s'organiser makasi pe basala ka ba équipe mibale baza pene ya église La Borne bolanda reportage o info linga lesale libino. Kalai ngangu kalai technique ndenge kaka ba mesana koloba na ville ya Kinshasa bilenge oyo bozali komona bango ba mesana kota sirage awa na ipen na Binza na commune ya Ngalema bango basala écurie na bango pene ya église La Borne bakabolana na groupe de 12 boye misusu bazali kosala 3 fois par semaine misusu pe bazali kozonga pona kosala 3 fois et koma lokola entreprise moko boye nzokande bazali pe ko gagner misolo na bango ebele pambate milliers oyo na ipen ezalaka vraiment fréquenté lokola église La Borne ezalaka pe na bato ebele bilenge oyo bazwa yango vraiment lokola métier na bango bazali koleisa pe kobokola bato kaka na mosala oyo bazali kosala baviane zaki o kataye simbaye batika tolu kwa mbongo mbongo kende liboso mbongo wane tolu article 15 mopeto toujours en avant. Tout d'abord ils ont bien posé des bisous
ya mabeza kake komona ba chaîne oyo ba débrouillard te ba chaîne oyo ba ebi koluka te lokola biso net boy kope ezate na boy na bana na ndako na boy na chauffeur na ekolo koluka boy de libota na ngai de na bandeko na ngai omona osala boy. Il n'y a pas de son métier ndenge balobaka, il y a que de sortes gens bandeko oyo nyonso basala kamisala ya mabe lokola ya kuluna botala bandeko oyo ndenge bazali kobika kaka na mosala oyo bazali pe kokomisa misolo ntina bandako na bango bongo oyo vandi okangi maboko kaka pona kokataka bato machete esengeli otika mosala oyo pamba te l'État esi ya tebino misu bolanda ndakisa ya baninga. Honorable Nerombungu pe quelques artistes comédiens ba visita qui complexe couleur mama pimba bolanda ba détail et longona irti mapine pe la diland. Complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu, toujours en avant. Bazali ko pesa éducation na ndenge ya kosakana te, ba enseignement ya qualité, et zali ko pesa mana complexe scolaire Mama Pemba, oyo ezwami na quartier Bikanga na commune ya Kisenso. Bana nyonso ya Kisenso, pe ba commune ya Zinga Zinga ya ville ya Kinshasa, balobi, merci mingi honorable Nerombungu, na ndenge ozali ko sala na éducation cheval de bataille na yo. Bosimba ke awa na complexe scolaire Mama Pemba, ba atelier et kuba pratique ezali ko salema na ndenge ya nyama bosimba bana ya 6e scientifique bana ya électricité mingi penza pe 5e coupe couture balekaki awa na ba atelier pe na ba laboratoire pona ko sala pratique ndenge kaka bino moko bozali komona bazali ko panza ba moteur ya ndenge na ndenge l'électricien bazali ko bongisa courant alors que nanu ba félicité botala bino moko makambo ndenge ezali ko salema bana complexe scolaire Mama Pemba bangonde ba ko simba électricité ya ville ya Kinshasa pe ya RDC mikolo ezali koya ya mécanique ba moteur ezali ko panzana pe ezali ko zonga na ndenge ya kosakana te botala bino moko bilili bongo bana coupe couture ya ko simba ezali te botala ba machine tondi na atelier awa ezali ko favoriser pratique na ndenge ya kosakana te awa mwana na machine na ye bongo bekoli ya nzinga nzinga ya complexe scolaire Mama Pemba bango pe bazali sauver balobi babiki bekoli nyonso bazali kotinda bana awa na ba atelier pe na ba laboratoire ya complexe scolaire Mama Pemba pour basala pratique ya solo complexe scolaire Mama Pemba ya fondation Nerombungu balobi bana ya école nyonso ya nzinga nzinga bako kendeli susu ba commune ya musika teo bako suka kaka awa pona ko sala ba pratique na bango mama papa osepeli mwana azwa enseignement ya qualité yebaka honorable Nerombungu fumabanga moyo et si apesa solution awa na complexe scolaire Mama Pemba nyonso ezali sur le plan pratique ya kosamba ezati ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba ya coupe couture électricité pe informatique basala ki ba pratique ya ndenge na ndenge bolanda bilili ya la dila ndenge omoni biso lelo toye na atelier tozana ba élève ya 2e coupe couture et lelo tozo sala tracé ya corsage de base taille personnelle toko tongana nu te soki basali tracé te ndenge omoni biso lelo ndenge bana yo moko moni bana bazo sala ba tracé ya taille na bango moko poto lekana na coupe donc ngana za wana pona ko guider bango pona ko expliquer mais bango moko ndo moni ba sala tracé et baza na facilité directement ya ko poser pe ya ko kata mbala moko po bazo sala déjà ba tracé na bango lelo et une fois na remercier kaka son excellence visionnaire Nerombungu pour na initiative ya kitoko memela biso eloko moko ya bien Kisensu et puis na Kinshasa o ezate na pesa atelier na 3e électricité na 4e électricité toye ko sala manipulation ya démarrage étoile triangle deux sens de marche ba machine obozo mona oyo yango to étoile triangle deux sens de marche yango tozo sala na bana ya 4e année des humanités tosengi na bana o bazo tarder ya koya ko mama na Mama Pemba tala batelier yango awa nyonso ezali o nyonso olingi ko sala comme travail ya manipulation o etangamaka na classe tozali nango awa lelo toye pratique informatique na bana ya 3e humanité commerciale donc le rôle à tozarana bango na Excel totangaka Excel. Aujourd'hui, nous allons parler de la fonction logique si. Toujours là que ça va on nini, ko sala ba calcul, peut composer ba condition d'une façon automatique na Excel pour afficher les résultats attendus. Yango to sala bango
Nous étions d'abord là-bas et nous avons écrit toute la théorie. Ce qu'on a la pratique, bana barotala, toko sala exercice, toko afficher ba résultat, il y a bana bazui. Donc par exemple, nous voulons élaborer les palmarès des résultats des élèves. Maintenant, toko sala la fonction si pour elaxabiso bana oyo bazui, na bana oyo bazui te. Compagnie africaine d'aviation CAA na Mokusi a présenté ba Airbus pour na passager ba voyager kitoko. Espace 55 qu'on a commis à Kinshasa et Tonda Kibongo na ba délégué ya ba agence ya fret ya RDC. Occasion pour na CAA Nanzela ya directeur commercial cargo Faustin Mandangi ya ko présenter bongo na ba échantillon ya ba agence oyo politique ya CAA na oyo etali bongo ba cargo. A c'est ça qui opportunité oyo pour na ko présenter bango avion ya sika ya CAA Boeing 767 oyo ezali na capacité à 45 tonnes. Yango ezali le véritable Bumundunda pour na ko permettre na bango basala bongo ba faire kitoko. Ndenge ka toloba bana kini ya bino société o Italie aviation yango CA ya bo ezala te di jamais vu au Congo 45 tonnes donc ndenge to aboye ata kuna na Bukangalonzo ekokoma ata kuna na Bunagana ekokoma à cause ya CA to sengi bino bo pesa confiance na agence CA soki to sukaka 3 avions ya bo na bila Kinshasa to na Congo mobimba to faciliter maman des enclavements na Italie ko sala ba fret ya ba colis komi tungisa meroza la soute. Pourquoi tolo ba bongo? Parce que et permettre programme à 145 territoires. Dans la place de Sénébotin de matériel. Ah voilà, 145 territoires. Ministre, Otozobetali Solo, Benabiso, Guilaine Yembo, dans la place de Sénébotin de CAA. Il y a même 6 voitures à Minene. 6. Parce que ça aussi, il y a comme 20. Et même on peut quitter. Maintenant, c'est 45 tonnes. Il y a autant de matériel. Il y a moto Sénébino. On peut s'asseoir à confiance. L'agence assure a démontré de quoi il est capable pour désenclaver la RDC sur le plan aérien. Donc merci, c'est un match qui toque. Oui, avec Boeing 767, en tout cas Masola Sili. Masola Fret na Congo Sili. Papa Sibiso Moutou passe na avion, Fula qui m'a dit que mais l'autre jour avait notre Sika. Le Seigneur na agence Nyonso, Fret Nyonso, compagnie yango CAA. Papa Sibiso avion Sika, avion Motuya. 45 tonnes, en tout cas avec tonnage, en tout cas côté de tous les CPLA. Avion pour les choses à Balé na Congo, en tout cas Tola li pongia ba bébé. Vous avez conseillé na bakozi ya CA pour avoir oyo ba pesi et des peuples congolais. Mais aider nyo sauter baba ki sabilo kwa boyeza la tamisato. Ko ba 45 tonnes oyo soki ezali misato na kati ya République démocratique du Congo na bandi ko zalese mo makasi. En tout cas toujours féliciter bango na o basali baba ki sa musuba sukela awate baba ki sa bilo betoza na mi balé misato pour faciliter peuple congolais ata mutu azana bitabe amona ndenga kotinda yango. CAA azali véritable partenaire plus de 32 ans au service de la nation. Potifa bezali potopoto kitoko ezotia bana na bino à l'aise. Ah merci! Yabouine! Bana nyoso baza kuringa! À la pochette! Vous allez quoi demain? Protivap et tonne la protéine et énergie! Ah papa merci! Merci pour les protéines pour les enfants. Eh Bino! Bote la baonine! Bote la bodona Bino! Mama kansa bomba bonga! Bona bana na yo bakuma rukura bana oyo! Faut laisser kabango! Poto poto! Protivap! Et ça va pota pota te! Allez, kamata! Bon appétit! Bana nyeso ba yaka Protivap! Ah bah si kulia ya bango Protivap! Ba bandi ba danser na bango ya ba bébé pro! Tala! Ba yango! Tata kitoko ntoto makachi! Tukana mbimbi! Oyo tukana mbimbi! Makusa! Protivap! Poto kitoko pona ba bébé pro. Pona kolata ba sapatu ya qualité awa na RDC to na ville ya Kinshasa solution ezaka na présidence de la SAP pa ya sapeur de ta Papa Griff na 7e rue limité résidentielle juste na petit boulevard Ndenge Igor Tingi na héritier Mapinde Mbatalisi.
pasi na ngai eutako wapio baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko saper d'etat mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la Sab asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka saper d'etat Papa Griffe boye na présidence de la SAB epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na italite euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka saper d'etat Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya bafabricant oyo traditionnel areketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala kitoko boye alors ça koleka mundele et puis eloko mais les autres diraient mais pourquoi pas te gouvernement balingi ko soutenir yete na ebita bandeko nanga botuna peut-être bango na ebaka te na sala nini na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala mawato donc ezaka pona ko informer le sous maman na biso Judith yozali maman excellence premier ministre voilà oyo na pouvoir oyo kutanga na zara Papa Griffe ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fatou Béton yepa ya kutanga déjà na zara Papa Griffe artiste coordonné mais na yebaka te pourquoi na zanga soutien pourquoi bo soutenir ngati nga mutu vraiment na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te loka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en les jours na au lia batutu na fête et le moko durable et à la chaussure et à la sandale et à la ceinture et à la sac pour la cordonnerie na maroquinerie attache chaussure les bolite le la ilk oye na dimina le le mort na dimina le mort ateza le mort na comme ça le la ilk na comme ça mais pour na ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la cordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali semoko na 7e rue Limete aux na petit boulevard Limete résidentiel et paiwapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bo pesa confiance et pa yande konabino saper d'etat Papa Griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde ekotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali tozali na ba communiquer nécrologie bolanda lecture na yango na mongongo ya héritier mapindemi libota ya professeur Jean-Moïse Ilunga Kachumanga elongo na libota Tumba Bitema bazana mawa koyebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango nyonso liwa ya papa pe mama na bango Jean-Moïse Ilunga Kachumanga oyo azalaki professeur na IEC ye akufaki bongo dimanche 14 décembre 2024 na sima ya bokono bongo ba annoncer lisusu liwa ya mama na bango bakadi mpanda Tumba Julien ye akufaki mokolo ya jeudi 12 décembre 2024 na hôpital militaire ya Kankokolo. Oui, en attendant, programme ya matanga esalema matanga ezali kosalema na lopango ya libota oyo ezwami na Nibweya numéro 26 na quartier Ngombaki Kusa na Binza Ipen kuna na commune ya Ngalima référence Zela ya Bwadi tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka professeur Jean-Moïse Ilunga Kachumanga pe mama bakadi panda Tumba Julienne info lingala mobimba ekaboli mawa elongona ingénieur Aimé Kachumanga boyinanga bolobi naza visiter sans invitation nakotaka nandako nabetaka te. Merci la confiance et fidélité bozala kanango la info lingala soki bosepla ki na édition le ba merci na équipe mobimba oyo kumbaki édition ya mokolo lelo ngana bino tukutena mokolo ezali koya au revoir.
Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebongo na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.